Allô la Chine, bonsoir. Bonsoir la Chine. Nalingi na saila bino moi vidéo vite fait pona loba na bino kaka la Chine bana membre ba mama autorité. Bokeba la Chine. Bokeba bato baza kozwa. Bato bazokota na bagroupe ya WhatsApp basi bayokani bakota na bagroupe ya ba WhatsApp mpona koyoka makambo nini ezoleka na la Chine. Bon, ndenge tolobaki lobi papa Charlie limbisa eza mpona yo te nazwi ba message nde nazopesa bino bosala attention na ba groupe, bosala attention na ba groupe, bana membre ba mama autorité, bosala attention bato bazokota na ba groupe bazoya kozwaka ba information. Bazoyaka kozwaka ba information baumela penza bapesaka penza ba information na bato balingaka Karine Mokonzi te la baronne. Bosala vraiment très attention ba malin baza na kati ya ba groupe ba koti partout. Ba misusu bazosala ka gentil sinon bokoyeba bango. Sinon bokoyeba bango me basi bakota na ba groupe. Donc bosala ka attention na bino parce que nga na kolinga te nakota na groupe ya WhatsApp nayebi na nga batu te. Voilà ndenge na lena expliquer bino makambo. Voilà la Chine na lenge na informer bino yango. Bolingaka te bakotisa bino WhatsApp sans permission na bino. Moto oyo akokotisa bino na WhatsApp asengi bino permission te. Il faut bosilika, il faut bozala vraiment vigilante. Vraiment eza makambo ezoya minene. Bato baokota na ba groupe ya WhatsApp eza bato ya la Chine te, eza bato balingaka Karine Mokonzi te. Comme totiki rando bango siko makasi na bango ekoti baokota na WhatsApp na ba groupe baokota na ba groupe po baya kozwaka ba information ya la Chine. Donc na la Chine epa na ngai mukolo na koyeba mutu akotisi ngai na groupe na moni comme la dernière fois na blokaki batu wana. Mais cette fois-ci so na moni mutu nazozwa ba message ya WhatsApp na yebi te nakende ko porter plainte na omemango directement na mbila parce que bo sengi permission epa na ngate bakotisaka mutu na groupe ya WhatsApp pamba te. Il faut tout na mukolo wana mukolo numéro okotisa na groupe ya WhatsApp. Botika makambo ya kokotisa bato na ba groupe ya WhatsApp botuni mutu te, bosengi mutu te, bokotiseka directement na WhatsApp bozwika numéro na ye bobwaki na ba groupe ya WhatsApp. Botika makambo wana bokomema bangambo parce que boyebi te mutu wana bokotiye na WhatsApp makambo lemso akomema bino na justice akoporte bino plainte après bozwika ngambo apamba après siko WhatsApp na bino ekozala surveiller par mbila. Ngai nalingi te makambo ya ba WhatsApp bomeka kokotisa nga na ba numéro na nga na ba WhatsApp na bino te na ba groupe na bino te. Parce que soki nga na recevoir ba message ya groupe ya WhatsApp na sengi mutu te atia nga na groupe ya WhatsApp. Bana membre ba mama autorité bokeba basi na yoki news balobi bakokota na ba groupe na bino po baya kozwaka ba information. Donc bosala attention ba infiltré bazoya. La Chine o ayebi kazane na groupe ya WhatsApp te bokota te. Soki boza vraiment bato ya Karine bokota na bo éviter kokota na ba groupe ya WhatsApp parce que eza très dangereux. Na ba groupe ya WhatsApp wana makambo eza bazokanela siko la Chine
la Chine nga nazo pesa bino information soki besoin information wana en considération te wana siko eza problème na bino ngai nasi na pesi bino déjà news ba mama autorité bana membre bosala attention mikolo yo bazokana yango wana mission basali yango wana donc baokota na ba groupe po ba yokaka tu o bozosala bapesaka bainformation bapesaka bainformation na bisika oyo baza na besoin ya information ya la baronne. Donc bosala vraiment très attention na ekoma te nga na yoki nde yango wana na pesi bino information wana me batu wana ntango baoya na bagroupe na bino baozala mpenza bokoyeba bango te ke baza bainfiltre baoya vraiment na ndenge mpenza ya gentil ya oyo balobaka ndoki gentil mpenza bakoya na ndenge ya gentil me bokoyeba bango te me babanda kolonga bino malembe baoparticipe so mpe bosengi bango droit ya kokota na groupe bakoparticipe. Il s'agit bao tolingi tokoma bana membre tolingi tokoma bamama autorité bakoparticipe na bango mais en même temps bazozwa bainformation. Même il s'agit bosenga bango mbongo mpo bapesaka na fin du mois bakosala ngo nga nazwi information yango na pesi bino na préféré na bwaka information na po boyoka po bozala vigilante et vigilant. Donc na la Chine en tout cas côté na ngai jamais na koko sala na linga pe de toute façon la groupe à WhatsApp était déjà tolobelaki yango la dernière fois boyokaki nde na lobby na linga kate mais par contre soki mutu akotinga na ba groupe à WhatsApp ba bosenga permission te ala la wana nako senga en tout cas ozala vraiment nako pardonner mutu wana te surtout so na yebe mutu wana kote numéro na ngai ya chaîne soki na moni nazo recevoir ba message ya ba groupe ekozala compliqué hein ekozala compliqué donc na lingite botianga na kati kuna te. Malheureusement naza na groupe à WhatsApp te na sala yango te na kosala kango pete donc ba groupe à WhatsApp wana bazo longa bino donc bayokani donc bosala très attention la Chine bokende pe na ba groupe ya WhatsApp pamba te en tout cas comme siko compliqué pour na ba groupe à WhatsApp cible na bango yango wana cible na bango ekomi na groupe à WhatsApp donc bosala très attention lisusu balobi na nga imo basali pe groupe ya imo bosala attention la Chine makambo bazosala banzombo bazoluka tout malgré tolingi na biso bitumba te me comme bayebi ke totiki mandoki tokitisi mandoki bazoluka siko na façon mosusu donc biso siko tozala mayele bakopropose bino bokota na bagroupe ya WhatsApp ezali WhatsApp na imo donc basali réunion ya banzombo réunion ya banzombo yango wana na yebisi bino déjà ezala te ke mama fashion oyokaki mpo na nini oloba ye na biso te nalobi na bino ezala bana membre ezala bamama autorité ezala la Chine nalobi na bino déjà bokeba bazoya na tonga ya mabe mpenza ya oyo balobaka ya virisi ya tonga ya mabe. Donc bosala attention na ba numéro na bino portable soki bo moni ba message ezoyela bino boyebi ezouta te bo bloquer bo longwana bo quitter groupe bo quitter na ba groupe wana ba kokotisa bino sans le savoir bo bando mona ka ba message ezoyela bino mais bosala attention ba ope bo kende na ba groupe wana bosala pe attention parce que ezande makambo minene bazali susu na kimia te kimi ezangi bango donc makambo baosala mikolo yango wana balobi tokolalela bango coussin ndenge balobi donc bino la Chine bana mamba mama autorité bosala attention balobi bakolalela bino coussin
Donc, très attention, très attentive. Voilà la Chine. Information nazaki nango yango wana na ngena loba na bino natiki bino ba bonne soirée. La Chine mobimba banama ba mama autorité. Ciao ciao, c'est Mère Fashion Denante officielle.